kulutu nanga Zakari kota na chambre na yo kanga so nzemba fali humanisme bo moto bwaki wapi yo kango na moni ki bo moto nyonso zaka nango esili na bité ça ko banga nzala et pourtant yo moko bandolo ba msolo mo boye bo banga nzala te po boza bato nzala te bondi manzala polo bola nzala te moko ndi manzala te olongwe député 2 jours vu vertige o commença ba kiyanke moko ya malamu te ngana zaka na kondima na zone ndima ke Zakari Barabaswe na travaillé pas naé après ça il a confiance mais mauvais souvenir ça que alinga to bongate abeta mesa pou mutako bonga la linga facilité oh to bongate do eloko wana bomoto za te bongisi enveloppe salariale ya batu habité mutu fa futa maka mutu fa zo malheureusement no ra sepela te oh papa yo na cheki wana oyiba na ndenge na yo yo mo bongisa ba via batu mena yo mona ke nyonso banda koloba na TV na o azo sala ekokanité na kota ki lingala facile makolo mibale na bibi mwela na bibi mwela ndeni non na ndenge na kendaki pona kendaki koluka mbongo ya lingala facile nde na bukana pa nga cheko po yiba yo mo bongisa ba via batu na lobaki muto bonga na lingala facile te oh biso batata batu to bonga te na constaté kaka bomoto ezali souté oyo e asu bomoto te tika na bendala. Oui, le plaisir est pour moi de savoir, très nombreux à suivre. Toujours CL News TV de Christelle Arose Mamou, l'iranium de la presse congolaise, que je dis bonjour. Un grand merci à celui qui est derrière là. Merci à Gola Maya parce que je suis déjà habituée à dire merci à Air Max. Merci aussi à toi. Air Max t'a dit merci. Merci Nabino Nyon sur Internet, partout dans le monde entier. Toujours news, la news au BCP la Ranango. Vraiment, et Mingi, un grand merci à vous. Toujours restez branchés, toujours sur CL News TV. Vous ne serez pas déçus. Aujourd'hui, je reçois pour vous la rubrique Nabino Kakaya, Art News. Hein, to faire découvrir Rabino Bastar. Donc, bato bayeba na basala combo, nambo canabiso, na République nabiso. Donc, je reçois pour vous Jérémy Yoka. Hein? Jérémy Yoka, donc Babi Lingala facile. Hein? Lingala facile, quand je parle déjà monde entier, Boebi déjà, Jérémy Yoka, donc le lot de par rapport à publication, hein? C'est un Lingala facile, donc il y a honorable Zakari Bababaswe, donc tu es Jérémy Yoka, même tu es comme mon Beki, tu évité qu'est-ce qui s'était vraiment passé, Jérémy Yoka, bonjour. Ouais, bonjour ma soeur, et puis. Mbote la batutu bazuli bakwa Rolanda biso. Beki boé nakamwe ozaina na kati ya voiture mais okiti na moni ozo boiter donc et déranger nga mom qu'est-ce? Non, nga la sala accident depuis octobre hein? Et puis Dieu m'a fait grâce malgré na bukanaki na zokaki mais Dieu m'a fait grâce na zotambola et puis malgré na beki eza question de temps ndenge balobaka ne na solo ba mikolo yo na kota ki lingala facile makolo mibale na bibi mwela na bibi mwela ndeni non na ndenge na kendaki pona kendaki ko luka mbongo ya lingala facile nde na bukana mais na se faire soigner na mbongo na ngamoko et kulutu ranga Zakari azalaki na mauvaise foi azali na motema te ya rosala même un petit geste. Voilà, mais c'est pas ça la raison où il s'allie que na claqué porte. Na benda nanga raison autant sur rosala qui s'allie que na benda nzoto et rosala beaucoup plus humanisme. On a enseigné mikolo yo à côté na chambre kangi porte tenzembo ya fali humanisme bon moto. Aza sona bo moto te mo bo moto ebungi a perdre ki bo moto makasi ya ona bi et pas bo moto ezali te biso batu to vanda souté ya ona bendi nzoto ya ona kende ko pesa lettre nanga ya démission
Donc voilà. C'était par rapport à un accident, non? Par rapport à Mambo Belé, où il est qui n'a. Non, accident que tout est parce que accident, après accident, dans un boulot. Après accident, malgré Passy, on a avec Babeki, quand même, je faisais mes commentaires, je faisais mon histoire. Et puis, on a constaté Kaka, Bomoto et Zalisouté. Oyo, et à sous Bomoto T. Tikana Bendala. Comment on va arriver là? Parcours Nayo na Lingala facile pendant 7 ans. Ça dit combien d'années? 7 ans. 7 ans na Lingala facile. Parcours Nao. Non, d'abord na Lingala facile na kutsangelo mo edaye. Et Koufi ba linga ba luka ba médecin ba réanimer yango quoi. Donc ata on a yena kuta pena ke bor et sala daichu. Ngam na réanimer pena Lingala facile. Fok. Avec le pasteur Bouana, il y a Banana Mouadi. Mais le docteur, c'était moi. N'activer, tout activer ensemble avec les autres. L'ingénieur facile est télémi. Mais, on a passé un moment, on était avec Gilles Boulembi, ils étaient les directeurs d'info. On a travaillé avec eux. Si à un moment, non, je n'ai pas kendele. Mouton naza soldat. Yenda simbi bende la masolo n'a pas ses responsabilités. Nde nazwa ki responsabilité à Lingala facile. J'ai œuvré comme superviseur dans Mokondi à Lingala facile. Nga na côté ici administration dans Lingala facile, nga mutu na bongisi enveloppe salariale ya batu. Nabite mutu fa futamaka. Malheureusement, nous avons la thé. Oh papa, yo na check wana oyiba na ndenge na yo. Yo mo bongisa ba via batu. Il faut dire que na mandat na nga ba jina mushinga mapo bi ba ke ba poto, ba Claude Mafinga ba payer ba car. O moni pena ke moufe bandi. Oh papa, nga check po yiba yo mo bongisa ba via batu. Na roba ke muta obonga na linga facilité. Oh c'est un peu ça parcours et puis voilà, aujourd'hui j'ai décidé. Motivant na musala oyo. Na lingala facile parce que tu es baki kando to kolobaki. Lingala facile et koufaki parce que tu as 3 lions, au te bien avoir 3 lions en communication, au bazala ki obakenda kana na eloko na raison au tolo basiko. Donc considération ana ezala ki vraiment minte mais yo loni motivé ki oya na lingala facile pe au remontant. D'abord, ma collègue Nabiso Bakenda, Jimmy et les autres, ils ont raison de balongwe là. Et puis, ils ont balongwe là. Alors, ngai, namona ike, kulutu nenga lo na TV, après ça image ya moto, après ça image ya mtazo réfléchir bien pour mboka, après ça, ozo comprendre, nabite muto akanisara malamu, naza naye, na makanisi nanga, ekobala na. Tu repousses ma solo liboso. Naya, na bundi tout d'abord pour nos télé Lingala facile na télé mission. Mais na yo mona ke nyonso banda ko loba na TV. Na o azo sala e ko kanité. Et là motivé nga zalaki ko loba na ye façon na ye ya ko loba. Na kanisa ki ke e ko pesa to rozala ensemble to kotambola malamu. Publication, on veut plus parler de publication il y a 7 ans. Au total, comme Totomona, na 7 ans, yo a décidé lelo au longwa lingala facile. On peut expliquer bah internautes n'y sont bien raison nini. Oyo et ça li que au longwa lingala facile. Parce que tout le monde a publication non tonto e ba raison nini oyo pousser yo au longwa lingala facile expliquer ce qu'on bâton clair. Parce que baby avec honorable Zakari Baba ce candidat Toyo Kaka azalaka bien motomoro bien lelo que Jérémy Yoka ont décidé vraiment nyom to simba ki chaîne au se retirer expliquez ça vraiment. Non na bandi na otso lobelo mo awa elo linga penza mingi ezali crédibilité bo moto poids valeur omoni mutu ezalaka ta soko kweli pe likambo famille sentir que te azalaka pe na mutu na ye ozomona ba camarade va sentir yango et puis à part ça yo moko vis-à-vis ya mutu zo travailler na ye o sentir que te ndeko azana bolingo
ndeko alingi biso mais nga na sentir que tolingi muto alingi biso te yango mikolo yo na sali analyse na bi oh oyo patron libanais omoni ba libanais ba sakana na ba congolais na beto lisolo moko omoni grand Johnny et plutôt nga benge grand Johnny ba bien na komba pasteur John ando sa ba c'est na CNL aza kulutu to koline quartier moko alors kulutu wana mkolomso akota ki journalier na on appelle ça comment la société moko ya ba libanais awa azo me bakilo alembi obi libanais bela les gars bisi papa ofandi boye pona nini abise ah patron alembi abise ha 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 olembi nano lembi te okosumba makila donc c'est à dire que patron là ça na compassion ça na mawa comprendre que mutango so lembi boye tamso so senga mo café tamso so senga mo ni te okosumba makila donc okosouffrir awa de même ba discours obso tous les jours pas question mutango simba sumbongo te mutango bonga te walinga so mbongo na simalinga la facile il faut utana mukongo nanga oh nga para bonga fara utana mukongo na yo donc papa yoka anyoko maka ko boko langa kotina na classe po yo bonga na famille na yo eloko wana et travailler nga mingi mais ko fanda lisusu natali Gentili Ngobila a posé le la gouverneur nga na croire na Gentili Ngobila ye allié mbongo ya maglo akabemba message Jérémie yoka keba sozo tambola la contre ya ba intérêt nanga ah nga papa boy na tambola na intérêt na yo na intérêt na biso te me ya yo donc yo ko zumbonga mutu moko boli mais au lieu de tambola na intérêt na yo non atambola bon atambola na intérêt commun intérêt ko za la personnalité intérêt ko za ya mutu moko te na sepela ina langa Jonathan Mukete et puis alobi nanga na ko sala ba Jérémie yoke belé ah bon sala ba Jérémie yoka musu total nan so okoka oh ba Jérémie yoke belé bo kende ba luka bino ba otu bo refa bo ko malko langa bo kende mbangu total nan soki to ko m'appelle la place sango bâton passé au début que bandi on a biso ya CNL bazala ki wana maintenant na moment oyo Zakari Bababa Sozaki ko luka moi ba problème moi ba soutien par rapport à chaîne naie to donc na journal naie to mona ki Jérémie yoka oyaki ozo défendre Zakari Bababa soué ozo on a employé terme que ozo finga ozo minimiser ba misusu mais lelo yo pe obimi na kata linga la facile message non ça dit ba tu faut pas comparer lo mo boye ba benga ngo vente ya marché hein vente ya marché vente ya maison na oteka image ya ndako nanga kitoko ko kanisa tene na bande ko défendre na TV fara boye na ndo défendre fara ndo so biscuitin soki esengi na télé na hôtel milai mais nako kondima parce que nga na bunda pour linga facile tellement nengeni et tellement ba commentaire bien et tellement na présentation bien et tellement na hôtel mais pe batu o bande ko luka ba clouer yango c'est ainsi que linga facile telemaki alors batu ba boulette que na banda ko finga batu non na banda ko défendre maison vous comprenez mais na monique bo moto et ke na mai yango falaoemba humanisme bomoto boaki wapi noko abwaki bomoto voilà question nanga musu eza kolongwa nao o décider otika lingala facile est-ce que tu prépares quelque chose et là on se préparer à sikapo na biso parce que ba téléspectateurs non ba fanatique ne peut pas comme belé o ba c'est la rabayo kayo comment est-ce que tu parles comment on préfère va nandaku ou bien tu prépares quelque chose à surprise pour na ba fan na yo o ba une très belle question nazo c'est là nzambe nazo d'abord accuser les réceptions et puis na kota mabondeli nzamba orientenga Jérémie Yokaton toyeba parce que biso tundaka vérité ouais tonto baba bon souvenir ni nous porté jusque là et pas il y a Zakari Bababa sué
et le mauvais souvenir oyo gardera eroso penser nango et puis ça quand tu pose au bon moment donc ça et puis ça quand kanda couleur makasi. Non, on a bandi d'abord bon souvenir c'est belé moni. Monstre d'amour Félix va se ko lo baboy. Ke bana muto betaka li sola bolamba sali la été. Et ça si na mabe ozanga kondima. Ngana zaka na kondima moni. Na zone ndima ke Zakari ba baswe na travailler pas na ye après ça il a confiance. Mais mauvais souvenir ça que alinga to bongate. Abeta mesa pou. Mutako bonga na linga facilité. Oh! To bongate do eloko wana bomoto za te. Na oyo kango somo. To bongate. Osomona. Biloko yo yango ba Paul Tosuwa ba Pati ba Kambala ba Kendaka ba Marika Pinga ba Lajwango ya ba Kendaka pona ba genre ba couleur ya biloko yo. Ngaso na bité bango ba Kendaka bien te po ba Kendaka ntongo mo ba lakite ba limote ngana ya na lettre ya démission et puis prendre acte pona que sur la skona nzambe nanga parce que la prière et ça dialogue ya chrétien nzambe nanga que sur la nzambe na ozela accusé de réception et ça nga bien na lobi mauvais souvenir ezali abeta mesa bi muto bonga wate et puis pour ozambongo afota na mukongo nanga. Donc il y a pas mal de mauvais souvenirs. Il y a pas mal de bons souvenirs. Les souvenirs à bien zébélé, à ma BP zébélé. Mais bolamou de plus en plus et comme il aussi là. Nayo comprend que kuluta komo banganzala. Ah banganzala pas ça sur le côté na mboka. Oza député té, oza sénateur té, oza bourgmestre té, oza chef à quartier té. Omo banga. Et comme on a la chômeur. Oyo vande batu banda tongo na rédaction. Na suka okepa na caisse. Ma ouvire quand combien o tapianga ngo. Té musa etabora ki enquête. Mutaboya na administration. Preuve ya oboya administration yango yo. Aboya kwa kize réception il y a démission. Ozomona. La société est sima. Je peux appeler ça comme ça. Le coup la lingala facile. Tout le monde a peu CNL et botama et belé. Au colo banaba et nous sommes créés ba petit ligablo na bango. Eza kokana quoi. Et kokana le coup la lingala facile. Au colo banabango nini et puis au colo banabango ni ba créer ba société le coup lingala facile. Pour se retrouver na kobenga ngo bêtise ba problème oté okolo bana bato ba sasa blo na bango ngana bandi ba continuer ba continuer musala na bango ba sala na ndenge ya malamu to sala ka na esprit ya kokata na lipa moni biso mama Mathilde mama Yoka moni ate ya biso ko kabola ndambo kolinga kolia lipa momba yo mokote eza si na lokoso moni katana na baninga kolinga te ozana mutuka so fo mataka yo mozo kumba ba place se vandi polele na repe ba tobele ba telemo leki bangote faut savoir partager donc bandeko ba ça ba blo na bango ba yekola ko pesa na baninga ba yekola ko kabola ba omona ke mabego ya mingi te cupidité et mamutu et si ça mutu mayele so ça cupide. Si tu veux tout gagner, on s'accaparer na tout, ma yele non même ya bomoto aussi là. Et puis on koma kizengi, bomoto no bana balabala, o sambwa. Donc ba yekola okabola. Okabola mais si quand on te ba yo zaki pe na kata maison, et là on y sali que honorable ex honorable Zakari Baba Basso allons na députation nyonso no tolo bazala ni eloko abtoka kapi mamba ba gouverneur awa ebeta masuli solote atiki vamba nyonso binombo pesa ke idée on a to idée kozanga koyoka baleki to solola bolobi ake obande ko kumisa ye obande ko sala mama mutu ayeba resika telemi yo za na majorité présidentielle olamuki na tongo fingi Kabila paré na yo Raymond Tshibanda olamuki na tongo owangani ye donc finalement ngana ebike na terminer lingala facile ngane na za pilier ya lingala facile
so na longo ekwei poto so longo elinga fasi esili mais yango tende kotindanga na banda ko bimisa buzo balinga fasi na TV leo na longo esiliti linga fasi esiliti esili nanga sa ba commentaire wanga nanga sa makambo nga na sala vide téléphone le linge panzana yoka bapel bama sabotikali courage bo travailler mais Jérémy yoka nde boye ba Jérémy yoka bo kenna de mbang bo kenna ba Jérémy yoka bo kenne mais mwana mama boya pe boluka bo sape mwana mama na bino Elia bite ki ana ki ne koma bombo sa mwana mama mo mais Elia ka santé Olia yo santé hein? Donc nabandi kulutu la biso nako kwa vouloir yete nako ke na sondenité et là on a sengi AP sanga accusé de réception na ke ndo la sanzambe nanga ke na commission maire voilà mais quand Jérémy yoka ba t'espérer non bazali na besoin na yo otiki bango trop tôt donc linga facile kufa susu et que naki ko kufa mais l'amour qui obomi ngo Jérémy yoka mais tango ozo ndima ba effort ba ninga te et kufa na vie il faut on ndima effort a mutu na mutu omoni mutu ka ndenge telemi boye vola il faut ndima effort ya pine parce que vola so ka tie boye pine ke na gauche mais akanisateur le roi mta pesa pine gauche que soki mukolo ya ko sala kaka boyende pina ko kende kaka pina ko boye ngomona ka mutu na kenda ki pena boye na kopate na tuti awa po vola na pine ba yo kanite vola ko ganga te ke ngam na orienter ka pine moteur so apesite bo tambola te donc mutu na mutu sana apport na e alors akokaki ko ndima so ba apport na bisote e komi kaka yanga na bana ngai biloko na ngana bana ngai bano bana poto biso awa biloko na bana yo biso futa mate pona bana yo biso boye na boye pona bana yo OK likambo futa te wana ope to moni ba journaliste te 50 bakangi bango nyonso to moni te peut-être c'est sa photo vrai mais to moni bakangi bango nyonso na ba to likambo futa ya ba journaliste bamba sta télé 50 je crois que na reçoit place na bango te pour nazo maîtriser dossier na bango te mais au moins ba déclarer droit na bango mais na reçoit place na bango te parce que je ne maîtrise pas aux les gakuna mais je crois que oya ngai ezali ke mwana mai Zakari andima effort ya mutu na mutu ayeba partage ya pain kolakisanga te ke bana yo nde baza ba extraterrestre nga pena na bana bana na ngai yanga na bana ngai et comme chantage ba fanatique ne bazui et comme osengi muto yo osenga papimba yo pesa caméra na yo te yanga bana ngai OK pas Benjamin da pesa ngalo te yanga na bana ngai et comme chantage et comme nzembo et comme kitoko to ko kumisa ngo non il faut pas appuyer un mot ba bêtise te ya yo na bana yo so bana ba OK ba reportage te banum bacho ba crédit pour benga batu basa ba reportage te banum ba ko so ko récolter mbongo te yo va na tongo na commission maire et puis tu viens na pourquoi ma wivin combien koti autant pesango te kiyanke po ni boulot za boulot pas question de kiyanke so za yanke to terme ya kiyanke wana et puis ba fo yanke baganga atro yanke à travers na kimia ba yanke za ko ba kulto so ba gentili ngobila calmement on a croire une idéologie mais il y a texto mo pour ndima ko soutenir Gentili Ngobila message akanda donc natiki kulutu kimia asa cheme na ye mais na sengi kana ba konzi na sengi na pa Vital Kamerhe na sengi na kulutu ngai Gentili Ngobila gouverneur de la ville de Kinshasa ba sengi langa kaka accusé de réception ala apesa ngai lettre nanga accusé de réception lettre oyo na ko la nzambe na retraite poni fona ko ta retraite na nzambe talanga yeyo na kendaki musala ngo o pesa ki ngai e baby talanga na commission mais talanga na kendaki musala makromi balé na ndako ki bambango na banako cha bina match nga fasine na suki vadio nzambe aloba nanga likambu mwana telema tambola bwaka beki na bwaki beki. Merci.
nzamba loba na ngai mwana teka mapa na teki mapa soki nzamba lobi mwana telema sobma moto koma wewa na komi wewa donc c'est la recommandation nzambe mais en attendant accusé de réception et ya pour sanga bien mot de la fin nayo kulutu nanga Zakari kota na chambre na yo kanga so nzemba fali humanisme bo moto bwaki wapi yo kango na moni ki bo moto nyonso zaka nango esili na yebite so eza kobanga nzala et pourtant yo moko bandolo ba msolo moko boye bo banga nzala te po boza bato nzala te bondima nzala polo bola nzala te moko ndima nzala te olongwe député 2 jours au vertige o commence ba kiyanke moko ya malamu te zonga mutu ne mo pa mo konzi quadra ko rabala loba zonga mbisi hein zonga mbisi alors na pesi mbote ba master tout na pesi mbote na mokili mobimba na pesi mbote na président Godé wetu asali senga mingi na moment nazaki obukana na pesi mbote na boss Jafar Amani et puis na honorable Paul Bindu Musambali na pesi mbote na batu na nyonso o balingaka ngai en tout cas na remercier bino na zana bino na motema bozela boyeba nini na kosala na kota retraite sonza babina teka mapa na oteka mapa so bina koma Kadhafi na teka ba carburant na okoma Kadhafi moto oui, merci beaucoup Nabenterno Swazaki Ebele pour nous Rolanda Bisso, merci à vous, je vous aime bien, merci à Rocard Miesi, merci à Papine Zola Messo, merci à Christelle Mamou, je vous aime bien, merci à celui qui est derrière là, Golom Ayala, je t'aime beaucoup, merci à Air Max, je vous aime beaucoup, à la prochaine, bye bye.